Moko ne chose li suma, to li bobi, to botutu, to li babe, to pe li bakala. Le seul pays où il y a revendiqué le droit na bango, il faut qu'il y ait Poulousou, Bagobé Tagaba. Incroyable, mes frères. Papa mon est dans le biango, et pour ça consister, battre le camp Kokolo. Quel est le camp Kokolo? Papa Poulousou, on a battu na Babé Tagabato. Au moment là, Ndakumoko, 5 soldats à 4. Battu la capo, Bakaboli. Si vous avez invité, TV aux Alana. Non valable. Le Congo c'est le seul pays où on a mis ma bêtise docteur. Parce que niveau il y a sous capé c'est Rotanga. Et ça niveau il y a besoin de doctorat non? Amen. On a Zambé et t'es bon là-dessus et qu'il est ligoso. Mais vous t'aimez ma bête comme overdose dans mon caoutchouc. Tout ça va conduire à ma waté. Même là Satan a kamwa kamute ma bête on va congolais va comment na yango. Moi yango yo bunagenza maboka ba Rwandais. Baba ina attaque quelque part dans la zone na ba nini. Mais bunagenza maboka ba Rwandais. On dit que ça clôturé déjà. Ah, Bakanga on a ba fille de fer. Nana, na ebisiyo l'homme valable. Na ça ko sakola pour na mboka oyo. Amen. Hein? Nzambe akotinde la biso. Ba kondia solo. Oyo ba koya. Pe e ko sala 2 semaines té. Ba kuku de no ba kima na pour na mboka parce que na évité même na mboka ba nyama ba vivaka. Et ça na boyete. Ba nyama zo vraiment bien. Koleka mboka na biso. Ndeko mboka na biso ki ba tunie. Na ofu na Congo. No ke na lifelo. Aba mala akopona na lifelo. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani. Loboko na tata ese moi minikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Bonjour, bonsoir, ça dépend à un moment, à tout à temps, au Yokolanda. CLV TV, na ebilo na pesi bino merci o ba porta CLV TV na motema na bango oyo asabonaka oyo batala ka babenga rapé basala ba remarque ba commentaire vraiment na pesi bino merci beaucoup continuer toujours bon les matins la chaîne na bino ko tsara bino toujours na bonzamé quoi na pesi bino merci beaucoup na motoza na sima ya caméra o to bima 5 na ndako na bino et là na grâce à José Liwana babi on change pas l'équipe qui gagne tala ka musa les okola toujours 4 CLV TV le vraiment to vraiment la mine ko lo baté tu une émission na biso bolinga mingi na vraiment na résidence à pasteur Vincent talara kala mingi bazo benga pe bazo bandeni pasteur Vincent zo bona na te bozo kota ba émission mingi te boyeneni vraiment toye pona ko sepesa bino naza vraiment awa na pasteur Vincent Mpanzi na ngai naza ko saluer apesa ba nzambe mbote shalom l'homme de Dieu oh l'homme valable papa Vincent le cerveau électronique oui nzamba pambola yo bien papa Maki shalom na ba so bazo na biso nzamba pambola bango nazali ndongo biki nazomona na te talaka kate bambula pe puseni moi muketi c'est ça moi santé zo déranger na subvention be bagi kalaté moi santé zo déranger monsieur pai nzoto pe pai mais toye toujours prendre ko édifier ba nzambe nous sommes là l'homme valable ndenge o inviter ngasusu nzambe ale kana pambola yo apambola José Luanda pe apambola ba banso yo bazo na biso l'homme valable merci beaucoup patriarche Maké la Vincent nini église ont évolué comment parce que ba nzambe pe mingi ba mona okotsa ka pe su émission ba culte na chaîne CLV activité nini les églises ont évolué nini église encore les évoluera mal parce que yemonem takambagango biso toaka ba simple représentant mais église nzambe za conduit par le Saint-Esprit. Alors lorsqu'on parle de Saint-Esprit tout le monde est directement présence à Jésus-Christ et pour yemo ka ba yike na rokende
nakotika bino bana bitika te nakotinda bino musungi donc molimo mosamza musungi kaka ya nzoto te mais musungi pe na makama molimo donc oyo sunga biso na église poto tamse église na makantia batute na ba philosophie batute c'est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est toujours permanent et ça ça musana ngolo valable ndene église ko ta faillite parce que mutute nde azo kambango ezaka molimo musantu biso ba verso yo tozaka ka simple représentant ya Kolos Masia. Merci beaucoup Papa Vincent Makela. Moi qui suis moi muke pe bande commune pe basala remarque ya ba benga babi Papa Vincent ndenge toyebe liboso no beta forme so une émission boye wa muto ki ne fait mais comme ça l'émission en ligne on souhaité Papa Vincent. Te tozoko la peti. Tozoko la Papa Cédric na comme ça na ba 50 ans d'âge donc 50 d'années donc nazo 12 mois muke tozo tikela ngobino ba passer flamme to tikela ngo ba je suis Luanda Brom cameraman d'espace to tikela bino so to 12 mois muke et puis nanzo to pende ezo pesa sunde ezaki liboso te alors moi ba envie ngo penza ya ko ya ko pona bilambo la choyo eza pena susute alors mais na sana ngana ngo ezali ezebele de mo comme suko ko ping pong akotaki na chambre nanga monaki nakasi na pese mbota na Paris ko ping pong akwa kakao akwa kakao parce que monaki bande ko bani misanga na koza comme ça ta monaki plus de 250 souliers amoni plus de 300 400 costumes pas ya ba koma penza to ko lobela ngo mingte parce que yango te déjà lobiko neza Kolos Masia yango to bela min Kolos Masia mais eza na ngo sala bina bana kolata na ngai mais est-ce que naza bolumbu non là tu par rapport au ndenge zaka liboso so oye liboso bana na nzambe boye ba mona ba sentir qui tendi ndenge no vanda obi mukilo eza mystique l'homme valable ba to so CP là ba super zo ba kete mosanta malata ka boyete ozo mona do mukilo un peu drôle ba tout soit bazo senga passer pana nini la tension de zone attaquer la tête boy na boy ozo mona donc mukili eza mystique donc ça va nabi ke mbalasimata dans émission na ko un peu propre masu makasi. Merci beaucoup Papa Vincent. Moi qui sera muké par rapport à bilamane to le bela. Papa Vincent comme nengo biki na lata on souté ce qui 300 ce qui 400 père on a veste. Nobi so so bando là tango par jour. So là timoro l'extra après 3 ans wala timu susu par rapport à classement. Te bana na yanga molimo baebi ngai chaque dimanche na ko lata veste sika. Et puis zaki ya classe ACT ya likolo. Na kadisi me ba je suis Luanda oyo baebi ata même yo moko yebi. La 8 ans dans l'église na mona. Donc ba veste to nzako lata bilamba tout ne ko lata ezali kutu mse bakisama. Yeba ke bana ngam super musupa poto ba elanga bilamba mususu ba musupa tinda pe bilamba mususu. Donc tant ce moment ba kamborane papa lata ngote. Pe bilamba ya pamba te donc ya solo penza. Parce que baby valeur quand même il y a un Kolos Masia pesanga boy na musune zape moi mutu munene. OK donc nazeko lata na ngai ndenge nzamba zo ngana lata mais je crois que nazeko changer chaque dimanche pour que ça soit lambasika. Merci beaucoup Papa Vincent tozoki na sujet na biso wani zaki pona comme ça message bande ko benga pona Papa Vincent par rapport à bilamba a expliqué déjà que eza nango kalami ta ozongela ngo Papa Vincent eta geza oza mona nzambe oza pe patriote ya mboka ndenge nini mboka eza ko évoluer vis-à-vis ya moment oyo vraiment l'homme valable ngaka surtout na ngoma l'église mais au continent mboka parce que tout ça yo posa patriote tout ça posa patriote non amen donc tout ça bato yo tolingi mboka na biso mingi parce qu'à part Congo to na mboka mususu te donc mboka nso tambola mabe ya kosakana te l'homme valable mabe suka ya mabe et loko moko malonga na mboka na biso eza kozala te ba promesse ba compte bazo pesa et oza réaliser te mboka nzala ezali ko kele les ali passe ezali soko kena hôpital ozo kena hôpital ozo mona ndenge ba bibembe ezali ko ya bato baza ko kufa de jour au jour donc mboka comme mission surtout na ba donc un peu frustré parce que oui toujours vivre na ba stress sur sakanate le soki o kaboni kana mutu bo seka 2 semaines bo monanité jour au kota la bo ça kufa déjà ba kunda c'est ça tout le monde bo seka demo kuta na mutu te oh ça kenda déjà donc mboka na biso ça
eza pasi ya kosakana te lobi na yambaki ndenge moto ozaki na bilenga mwinda na catholique nakobenga me bata yanto nakasomona ki oui namona kai aya luka oui moi si kitoko mais lobi tango na zomba bata bureau aye akutana Timothée basololi si mais Timothée côté panga nazalaki malgré tout na mona na zomone malamu te parce que misu nangé comme na problème makashi ya vie mais je plairais comme on a une belle créature en dengwana a comme le lenga comme kiwana donc mboka na biso traitement malonga ezalité mbongo ezalité bato ko souffrir ko soki utubiso bato to sa mon kela momba moyen tozoli na pasi et bongo bato bazanga kapenza moyen wapi parce que moni bato ko so papa Vincent Boye naza na bane belé ozomona naza na bane belé ana Kinshasa oyo soki na zangi mo ata 10 francs na kimi matoko benga ye ser chati ser bene boni kuna na bengi na France papa Edi évangéliste maman Nancy mona Popi na bengi maman Mati sans oublier mobali na ye papa Nisse ozomona baki jamais ko tikangai ndenge wana na ko benga papa Lievin aux États-Unis d'Amérique papa Lievin na za awa mama Gigi moi 400 moi 500 baki otinda na kiko benga ma fille chérie sœur Sylvie yego tukoloba te yego tezaka plus pire c'est Sylvie son azangi même ata 200 awa ay kotinda ozomona basala bango ebele base belé bon soko to biso toza kozanga e bongo bato basala bato kosunga bango te basala kate eloko moko te mais souffrance ezali non valable naka soko contrer ngai te pas c'est ça na mboka kosakana te na zo baté bato mususu bazo vivre ndenge nini soki biso mo muke to muke banzete mubeso muke to kauka mo muke mo mubeso ezali mais toza ko nyonga to ko nyokama e bon baza pala banzete ko kauka. Mais c'est grave et non valable. Faut que vous ayez un mboka na biso. Il y a comme une Bible que na Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en veille. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui le garde veille en veille. Donc c'est ngeli pena nzambe penza atonga mboka na biso, bato basambelaka, bato benfoka comme nkolo benfoka comme nkolo, bato balelaka balela pona mboka oyo tozonga penza le lenge tozalaki mo muke liboso l'on valable. Merci beaucoup patriarche Makela. Vraiment le bien intervention na yo, mais na oki otangi kombo ya no otangi kombo avec ce biblique eta que vous avez sous pasteur et que bino ba pasteur bo vivre pe na condition bozo elo ni bo sala pour na bino ba pasteur l'on valable biso ba pasteur bato ba ni mboke kufo na ba pasteur c'est faux archi faux et ça faux parce que ba pasteur ba subaka jamais rôle à biner na mboka oyo ba député musu ba comme ba pasteur wa tika histoire wana tika histoire wana l'on valable soit na ocracher ba vérité moi ba ministre ba pasteur OK ne makala ba ministre ba pasteur to ce sont des faux pasteurs ce ne sont pas des pasteurs ba salani pe ba osani pour na mboka o ça est l'autre ba ça ba pasteur le kuta ba ça ba pasteur ya soloté parce que un vrai pasteur ay ko lingate ke akota na milliers bato baza ba bomi milliers bato baza ba kosi milliers bato baza ko nuna via bato milliers ba miba ka ba millions non pasteur akokota ba millions ndenge na te pasteur aza lumière l'eau valable pasteur aza lumière akokota na ba parlement oyo ba député baza corrompu te akokota na milliers bato oyo bazo provoquer ba guerre bazo provoquer ba souffrance à peuple était pasteur ko kabilo ka bongo te parce que pasteur azala motema yesu masiya azala motema bunzambe ay ko supporter ben justice te ay ko supporter comment na souffrance abatute wana baza basali ya nzambe te basanja baza ko wela bokonza mukili bazo le bloka mukili tandis que bible lobi ke toza bata mukili mais toza na kata mukili mais toza bata mukili te amen osomona wa baza basali ya nzambe te baza basali ya nzambe soit des basali nzambe ya libumu. Parce que le pays va mal. L'on valable. Église à Mounene, c'est quoi l'on valable? Yo ka église à Mounene, c'est le nombre à bateau. Église à Mounene, c'est un nombre à bateau. Ezali, l'olenga mitema ya bateau, et ça, il bosso en Zambé. Église à Mounene, c'est à 2 personnes. Mais nzambe azomona ba mwana baza belé amen ozomona nzambe azaka nzambe ya quantité te mais nzambe azaka nzambe ya qualité alors mingi bakwa na kombo na ngai bako benga ngai seigneur mais baza batu na ngai te ngana nazali mwana na nzambe pe mosali ya nzambe na ndimelaka nkolo à 200% même à 1000%. Mosali nzambe ki ko wela na ba grade ya mukilité ay ko wela ba poste ya mukilité
parce que ne sabona ke ba politicien bazalaka na beta damité bazalaka na mabawa tuté tala babongo bazoyiba mais tala souffrance eza na Congo banzele zate kolie komi pasi chaque jour biloko ezo mata talu siko ba passer baza pemena na ba konzango bazo salani basala keloko moko te osomona bakokufa pe bakende lifelo longo na bango parce que bazo sate loko moko te. Alléluia. Basali nzambe oyo bakotaka na cour royale bakotaki na pemena bakonza mboka oyo baza na Bible influencer ki quand même mboka na bojalisi na bango pembeni ya bakonza mboka to pembeni ya kozwa ba poste ya kokama mboka batokola ba Joseph. Tant qu'on met na Potiphar, comme met na Pharaon. Non, son Égypte change qui. Mais baoyo bazo salanine. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu qu'autant la anga bangote. Baza basali yanzambete. Ozoka ngai to mboka soke ne pena mabe ya kosakana te l'homme valable. Vraiment to mona mingi nzambe pona mboka na biso ekende liboso. Soko bike bino basali nzambe zo salanine. Biso musala sozali côté ya bato bongo na motema l'homme valable. Alléluia. Église sala musala munene. D'ailleurs moko ndeko za awa okoma musali ya nzambe okoma mona nzambe amen pona banani pona ba pasteur akas ozo filmer biso awa Joshua Liwanda oui Liwanda na mukila saka voyou c'est ça lelo koma frère Christ pona ni pona ba pasteur yaka d'église okomona ba ndumba ya minene ba grande ndumba c'est ça na ba grande ndumba ba koma ba intercesseur alléluia na église kana kambaka na sala ba soda nazala bakonza basoda oyo bazaki bato mabe kobota bato biloko banini boye lelo akoma diacre na église ozomona akoma très logique banenga bakoma benga ye okoma boye ndenge nini mpo na Yesu biso liboso programme na biso liboso nze Yesu apesa biso aller dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Donc to bongo lisa bato mitema bato balonga na via mabe bakoma na via malamu alors to sala kayango kotonga bekole kotonga ba classe kotonga so banini bopito eza musala nzamba pesa bisote eza mission na bisote mais so tozo sala ngo parce que tout ça fait na social so di mission les ali to ko sala yango mais ngo sa priorité pour na bisote biloko zande biloko l'état dai ko sala mais l'état soit ali démissionnaire azo sala ngo te et comme ba passer bo mboka tangela nga passer moko aza président de la République tangela nga passer moko aza premier ministre non tangela nga passer moko aza ministre ya football. Donc on a domaine nous soit koufi même atama mabale mais pasteur moko azaki ministre football pasteur nani nataka kombo na pasteur Amos Mbaye tikela ngai asa eloko ni asa eloko bokote asa eloko mote kutu aye kutu ko boma lisusu koleka atana na ba parents bazalaki wana ezo mon samake baza batoyo basaka loka maloba nzambe mais nzambe mtapona bo basa ila yete oui ndela sala so makama lamu koleka talaka makamu yemo kasala na deringi. Bah on s'en jouer pour la dernière fois teki. C'est ça. A comme c'est joueur naïe. Voilà bazaba. Oui, bazaba sali nzambe te. Dering angone zona ba pasteur so combien. Dering eza équipe oyo eza na ba pasteur ebele. Muku na pas na dering. Oui. Metala musasa na dering. Ba Mosimbayo, ba Dani, asa ba ni mingi. Metala l'équipe le plus conflictuel à part Renaissance. C'est dering qui voté ma pembe, on va passer bazé belé. C'est ça. Donc ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ba vrai serviteur de Dieu bazali oyo soki abani ko sala likambu boko na pe fruit ya makambo na zo sala dans le Seigneur parce que to sala na makasi na sote to sala ngo na bolingo na nkolo. Merci beaucoup patriarche Vincent mais nazako landa ba neko mingi ba leka TV ba pasteur na mingi ba diaspora ba neko ba bazali banda ya mboka o ba pasteur ne ba influencer peuple pour les ala naïf ils ont grâce à ba pasteur ba limité peuple kangamara sika mo bimate. Surtout on yoka biloko bongo te yoka ngo et ça la ronde. Ngai na jamais un bon pasteur avec ozo ba ndimi lokola ba kobai na ye. Non. Te. Pasteur atinda kamta bongo la motema, soki mutabongo li motema, mutu akomi mutu moko logique. Oui. Akozo moi ça mutu te, akoyi beloka mutu te, ako escroquer mutu te, soki ba pese poste na l'état. Akoyi bamboka l'état te, akosala musala convenablement ndenge sengeli asala. Rôle ya passer za yango wana ko te ya mutu abongo na motema alongwa na mabe aya na malamu. Amen.
Osomona. Alors somme talongona mabe ako mutu malamu, je crois que l'homme valable akosala ka sumi sala mabete. Ako ibaka ba 10 millions, ba 30 millions, ba 1 milliard pour na yemo côté. Et ça pratiquement impossible tout d'abord pour nani. Ako banga tout d'abord nzambe et puis motema na ye abana ko linga batu. Kole quand même yemoko. Osomona parce que vrai repentant c'est ali ko linga nzambe na motema no mobimba. Na makansi na pena melo mobimba après kolinga moninga na yo lokola yo moko soko zolinga moninga lokola yo moko okotikala ka kosala ka mabete wana nyonso baza ba pasteur ce sont des mondains mais bati komba ba ya ki pasteur moka bomi mukilo yo azalité neti ngai na sambela pona bana na ngai na encourage bango boke loka musala yo somona même une église on a kabaka to kangama na permanence non baza la route yo mona to sala ka prier tongo midi poko non ba fait écouter ça la parce que na so respecter nzambe pe so respecter bo moto ato bongo ni motema mais bible lobi ke likabo monene oyo nzambe apesi mutu po muta vivre na mukili ezani ni musala c'est ça osomona mutu so ko sala tali ate bible lobi yango ceux qui ne travaillent pas qui ne mangent pas non plus yo monaka ngai na zwa kambongo na ngai plus de $7,000 oui na pesa ba l'église tout le monde pesi mutu na commerce ça misa na pesa ba enveloppe na bana classe na pesa bango mni po batanga bamboko po batanga yo moko témoigner kawa olobaka parler ba to ba contribuer pour na yo tanga ndana sana kati amen yo moko te ba to ba bande témoigner ba mona kango donc il encourager que na kangi ba ndimiloko na ba frère na ba sœur na ba permanence oh prier sans cesse free siko ba oliani ba no la tandenge ni ba no peso frère ndenge ni ngalo ba na lo ba kana batu era prière et ça era prière chaque chose a son temps. Alléluia. Tant que coquille sont au semble à 17h, tu m'as dit 17h, 19h, 30 ou 45, tu es ici. Si on a la moussala boutou, quel est la moussala? N'a pas moi n'a pas na poto comme on a yé igetimao. Na orienta qui est, ensemble la makasi. Mais na orienta qui a salaka et puis na à part moussana yé, nzambe alobaki na ngai, moussam susu oyo aza de toi nango et ça tennis. Igeta za na Hollande bauti na France. Na nini babega onini na centre moko o ba forma ba to ba beta tennis parce que na encourage qui est akesa la kuna soki un mois et demi kuna voilà donc mungala za différent na ba passer ba kanga batu na ba permanence ba bimate si manaka bani tso senga bongo ba action de grâce a on se mo su ba bonza non et ça malamu te même yesu moko za ko sala oui mais yesu moko za ko sala asaki mwana charpentier papa choisi ko sala est-ce que to sambela koleka Joseph to sambela koleka Jésus Christ non baza ko benga Jésus Christ le fils de charpentier et puis yemo pe ba benga quel réparateur de brèche parce que ça qui peut ko aider papa na musala ya ko sala qui charpentier surtout Paul a ko tonga ba kekele oui donc c'est ça donc mutu ba lobby. Oui, mais mutura mutunzamba pesi musala na ye asala parce que yango ndeko sala ke ozala responsable o supportaka mwasi na yo netinga so ki par exemple nazo na se loko mokote na olesa mama bene ndegeni est-ce que motema na ngela la Benedict Chipatoka na olesa bana ngai to zobota ndegeni na ko supporter comme ça le ba transport ndegeni na ko tse sans ndenge na kata mutuka na ngai. Voilà, c'est ça le problème là valable. Quand on a pasteur on a été balinga kolaksa batuke, on a que 10 jours ngoma na ke bon de la 100 jours et ça lukuta. Ba ça pas 100 jours en ngote. C'est des mensonges. Merci beaucoup bandeko balobara mingi on est pas ça et ça pesi bino réponse beaucoup comprendre que ba pasteur bolobara on est ba pasteur na bino on bo mona ba mais ba pasteur musupo il faut ba préciser ka. Ezala ba jara ba pasteur mususu ba sala ba mambo la jara mususu ba te ya ka batu na voix ya Nzambe. Vraiment pasteur fait ça toujours na mamboka toujours mona ba grève toujours ça la mara ba docteur otoli bata maele banganga maele ba traitera biso to moni ba toujours grève ba beter bango tant au mona bongo te yo pe musala Nzambe au mona ba docteur ba traitera ba to ba marcher pour na mbongo na ba bo beti bango l'homme valable mboko ni te chose li suma to li bobi to botutu to li babe to pe li bakala. Le seul pays où il soki bato revendiquer ba droit na bango, il faut atteindre ba pulusu ba robeta kabatu. Mais pulusu on a yemo pas à peuple. C'est ça. Tant to souffrira pe na bango.
Ok, non, qui s'en occupe, bah, t'es Kakokolo. Oh. Oui. Kakokolo. Impossible, incroyable, mes frères. Papa, mon est dans le bien, et pour ça qu'on insiste, bah, t'es Kakokolo. Quel est la Kakokolo? Pour bah, pour nous, soit na batina, bah, bête à rabatou. Oui. Au moment là, Ndakumoko. 5 soldats à 4. Bati ba kapo, ba kaboli. Si quoi, vous n'évitez, TV aux alanani, frigo aux alanani. Mais, n'a pas qu'aux la policier, c'est aux démons. Oui. Hein? Aux appels peuple, aux appels bandés, aux appels civils. Il y a comme la caméra betaka, nini, l'issasi, et comme maman n'a cassé les oui. Aux hommes n'a pas. C'est ça. Donc, bon cannabis, et ça, n'a yébité l'homme valable. Le Congo, c'est le seul pays. On a mon bêti ba docteur. Ba docteur. Parce que niveau ya sous capé c'est Kotanga. Oui. Hein? Et ça niveau il y a un doctorat non? Amen. Boso beta ba dominer ndenge wana. Tant même toi zo beta ye, asa la même valeur que yete. Même ta diplôme d'état. Attends surtout diplôme que toi. Attends tu gardienne, ya papa, fille, la pipe, attends ngati. Parce que plupart au monde armé na biso, surtout la police, et ton naming na ba voyou. Oui. Osomona. Donc pour la bango moins délicat ko beta ko or guerre ça na bunagana kuna. Tosomona bango te. Makasa mo pas ba docteur. Et ça malédiction ko beta ba tokola ba docteur et puis ba salaki na ba toge na bango. Na ba nebe ba nga ba toge. Ba blouson na bango wana. Ba salaki na yango. Ba beti ba musu ba soki, musuku ta lali kao, ba mususu na ba français ba zo ba français to ba nini. Mais ba sa ko beta bango kaka. Même si ba sali nze momo benore ba oyemba. So attends ali felo docteur so ka zo ka salaire. Mais ça futa maka. Mais na Congo tolembi. Tolembi non, Congo. c'est la malédiction pour notre pays. Bozo simba obeke bo banganga mayele. Bato yo à part nzambe nenga bik sakabe bomo ya mutu. Baza pe capable de resoigner mutu pe abiki. C'est ça. Bozo ko niata bango ko beta tout ça banini. Po baza ko revendiquer ba droit na bango. Cause la bango c'est cause boko. Juste. Ah bande ko la poulousu. Ah bakonza mboka. Te mboko yo mawa mingi. Il faut il faut ça plus rapide parce que la ligue qui est dans mboko comme mabe papa Vincent. Papa, nabi ke biso ro na biso nzamba pesa mutu na musala na ye. Netinga munuki na ngeza maloba na ngai pe la parole esquisse de Dieu. Mais to sala kayango. Na biso exemple ke na église on na zo kamba ba vomi ba bongo limitema. Ba tomi ba bongo limitema. Ba ndoki be ba zo kolia ba batiki ndoki. Ba mona bo même na ba témoignage na Silver TV. Nyonso ba le kakawana baza banu baza dérivé na ministère de ma pesi ngai. Ozomona. C'est très important. Nanda kunanga na zo boko la batu musu baza batu famille na ngai te. C'est ça. Hein? Mais ça pour la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mutom toza na musala na ye. Ozo comprendre. Ce qui n'est au kamati docteur, malgré maël na ye, o tient na panga na terre na chair, a délivrer bata o kokate. Malgré intelligence na ye. Donc ça m'a pesi mutom na musala na ye. Biso musala biso ko teya bato sango malamu, ko bonde la pona mboka, ko se ko tika mboka na maboko na nzambe, et mboka na biso ekende liboso. Mais bu tema mabe komi overdose na mboka oyo. Toza ba konto bazana mawate. Même na Satan a kamwa kamutema mabe oba congolais ba komba na yango. Papa, mais ba konzo mi to mona ba église. Ah ba sambela kate. O c'est ce que tu question no na to ne ba sambela kate. Na tangela comme ta sambela. Vous venez na biso Gentini Ngobila. Papa Félix, c'est que dans sambela l'église na Philadelphie. Agenda rasusu. Agenda sute. Hein? Ba Faïlu ba sambela président Faïlu ba sambela. Tout le monde a mis surtout président papa gouverneur Gentini Ngobila qui n'a mis l'église na mona battu na battu venu ba filmer ngai ba sala rassembler que l'église mais batana ba bongola mité maté pe ba ibi nzambe te po mutebi nzambe ba ko sablo ko ba sala kawana te c'est ça n'est-ce que mutebi nzambe a comme une nouvelle créature c'est ça makamba kalele ki makamba sikeye ba makamba kalele kakate. Bon, kaka bango ande basoka ba poste, kaka bango ande ba iba ba mbongo, kaka bango ande ba nyoko na ka peuple, kaka bango moko tala. Batu ko boma sandu awa, obi batu boni, ngai na bi 3-5 personnes, tag pasteur. On zandu ba kufa, pona susia zandu. Ngai na bi bango. Nezena ba petolo ko ba yula. Ba bokila lo kondo. Ba nani, bokilo kondo songa mboka.
Oui, aza koteka ba petit nanga ba CD boteka ba CD. Ne ba Johnny Ko, est-ce que ba koma na yebite? Mutu oyo aza na nzambe po sa na likambo ako raisonner. Akomona nanu intérêt na yete. Parce que yo za yo moko, mais ba toise belé. Donc ba tunyoso wana baza ba nyama, baza ba tuté. Kaka yo moko ndoza mutu. Non, ba sambela kate. Nga za na doute pas l'eau valable. Jamais. Attends on a na thermomètre ko mesurer ba nini ba température ya ba sambela kate mais misala ka me funda ka l'eau valable. Merci beaucoup Patrice, toi qui est vers la fin déjà toi qui est au Zinda. Mais papa fait ça na moni no ki otangi kombo ya kankokolo ki bateki kankokolo. Mais tout le monde a toujours mboka ezoko kende na grave makambo mabe par rapport ya ne tout le monde a bateki mama minembo kuna na mambo ya bunagana. Na bité papa fait ça ndengo zolandela par rapport ya mboka ezo kuna évolution kende. Ah bon bunagana ezaka na maboka ba Rwandais. Bunagana ezaka na maboka ba Rwandais. Minembo ekutu makamnango minembo ekutu makamnango balobela ngote. Parce que ba botolongo ba nakala. Donc yango na lobi ke ba soda oyo na ba pulusu o ba meseli ko beka ba docteur ko nyata biso ko luka biso ba service à sécurité bakena bunagana donc on a information que ba gagner ba récupérer bunagana oyo ki faut information quoi tout le monde ba na réseaux sociaux ba faire des ba 5e mois yango yo bunagana za maboka ba Rwandais baba ina attaque quelque part na zone na ba nini mais bunagana za maboka ba Rwandais obi ke za clôturer déjà ba kanja na ba fil de fer et puis kuna na bunagana bazola sumbongo ya biso ya Congo te ba comme kolia ba mbongo ba Rwandais ba comme ko ba kinya Rwanda mais moi c'est to perdre on ba mort déjà mais eko kendete nzamba zali nzamba zali tala na ebisu yo l'homme valable na sa ko sakola pona mboka oyo amen nzamba kotindela biso ba kondia solo oyo ba koya pe eko sana 2 semaines te ba kuku dendo ba okima na bunagana parce que ba kondia so bazo caresser bango nemte nini accord ni basinya parce que loka ba temps so bazala na base ya ba Rwandaise yango wana bazala politique moko boye caché na ba Rwandais sinon te moko lokola Rwanda tokotinda kaka commune pamba ya Barumbu commune kaka ya Barumbu pamba rebunda bake de bunda mais ba kobenga na ba Rwandais to super Rwanda to comme sango province na biso na ba omba na mingi mwamboka mukeboye eza lokola ngungi azo maltraiter nzo c'est ça et ça va cater l'eau valable ngungi ke maltraiter nzo trahison za biso na biso ba oui trahison zali awa et puis ndreba connaître so bazana makambo moko za caché na ba Rwandais toloba manaka la ke ba déclarer guerre contre Rwanda baka matambasadi ambassadeur Rwanda ya ba Rwanda zali awa kuku dendo zali awa ba bengani ye azonga na mboka na bango ba rappeler nini nani ambassadeur so zala kuna ba bengi si azongi awa biso na bango pena dongo orange skoyo to portana to betana sko nzoto na nzoto total me balinga ngote on dirait que basala ba makambo ngo za caché tika ba nyoko la kabiso mais un jour ata bute umeli tongo kotanaka kolela na biso basali ya nzambe ya solo nzambe ko kangu payo kakangu oyebi peuple ya nzambe akotaki na bomu na Egypte mais eji kolela bango nzambe okaki atina bango Moïse ba Moïse bakoya peto kobima na bombo. Merci beaucoup papa Vincent Makela olobaka bien ba neko ba osepela olobi ba parole mo très fort ba parole mo fort vraiment oyo ba na nzambe pe bokanga yango professeur bimi déjà na calamité to ozape Moïse na biso ya Congo papa Vincent Makela toi qui devant vers na suka ya cause na pe émission na biso so papa Vincent par rapport ya ndenge bomo na mboka ba na nzambe ndenge bazoko kende souffrance ko makasi eloko nini bino bo sala eteke ba pasteur pona bo soutenir bana na bino au cadre kan église te lokola mboka misali zali te bana to cadre kan église to débrier o sali mwa kabina yo nzamba ko sunga yo o zana muneti ba 5 neps ozoteka mwa malala na yo ozoteka mwa bambanga na yo oleke o bana ko sala mobulu na ko senga ba peuple nyo surtout à me prendre en charge to débrier to bunda pona bombo na biso poto to survivre quand même to zakata mwa kwanga mwa madesu mwa nini ya kolia ezati ko lokola misali zalite o mi peska na ko loba te c'est ça o ko kufa pe na nzala o ko mutema be pamba
on me ko se débrouiller na o za nango osala moi 10 000 osala moi 15 000 osomba ta malala na yo osomba ta bamanga na yo na mona ki milo valable mikolo yeka le kaki pona msika kwa sala ngote akome koteka ba kwanga na ye na fibo fibo na kola zaki ye akie kote ya nini kuna ya plateau kuna makote isoka plateau ba teke so nini kuna akie so ba kwanga na ye aye kote la porte le pango et puis so koteka mabien oui nanga pe na no somba yango na ndo mona déjà mona kwanga esile ke so masu mususu mena mona lembi ba komona msala so ngwana soko bandili kambata liza kama malamu ka déjà mo lembi donc fibo zongela koteka ba kwanga na yo apa ndengo zali peme na mosala ya nzambe eko sala malamu namona ka Josué Luanda à part que ça na ciel ouvert a comme un grand photographe il y a une photo azo que nous filmer azo que traiter ma photo na ye mais aye ko la musala ya makambo no sona ya nini ya azaki voilà la caméra mais comment nani cameraman réalisateur photographe na ciel ouvert et comme on peut se faire ya moi quelque chose à relier ya rolata c'est ça donc nam to assez débrouiller nzamba bossa na kabane te akobossa na ba congolais te na kombo na Yesu. Merci beaucoup papa Vincent to komi presque na suka ma tout ça eloko moko to tout le monde yotu le ka papa Vincent pesi ba to passe na nenge mboke komi mombula mutie ba dégâts o ça la ma awa ebele ba kufi papa Vincent ta ngozong sa ozong si mo makanzi si mata bozaka après 20 ans passé na lelo au moins en condition vraiment par rapport même situation à vivre na nzela au moins on est mais biloko za la kate Bama ikotonda boda banzela do mai komi kotonda partout tina gombe ne tina pa ndi pepe etondi mai soko keka na vena soka otokenda ba benga no wileri avant koma na robo na stade martyr tande mabule sana miwana do mai zotonda kuna okotabwa tubeno luki oketi mbandaka parce que to ça ba konti ba za koyiba bambongo ebele mais sur le terrain rien talaka snel tout ça va courir ça tête heureusement tout ça na nzamba pesi somo ba matosa malamu amen noti na pena bana ngana ya Amerique ya poto neti ba jobo bolibanda ba banani soki bozimo ba camera ba papa edi banani botinda ka pebiso awe ko sana malamu Jonathan Manzila ola kabisa tozo zela kaka nzamba le kanoko sala donc mboka oye komi par terre moyo bimezalite mwana moka classe na mambo le beteki mukelo utu kokufa oui ma ememi ekena utu kokufa donc to sambela mingi pona mboka parce que na habité même na mboka banyama ba vivaka ezalaka boyete banyama zo vraiment bien koleka mboka na biso ndeko mboka na biso ki ba tuniye na ofi na Congo noke na lifelo aba mala akopona na lifelo mais kuna ndozika moto tozika mais tozozika moto bonga tozozika te kuna ta sona ife na life zakaka moto kozika ya moto mais awa tozika na moto anzala moto kozanga kotambola so mbule beti moto kozanga courant moto kozanga bilier moto donc moto kozanga mai kena pompe na ngai na vana quartier moko résidentiel mais kena otala so mai ça matin mais facture kwa boye 80 000 tuna mama ibisa yo va facture mikolo yo et puis batongo mona courant ezatema ezate mais bazoa pa kata courant c'est ça oza mosala nzambe basumu kisio obani ko swana nabo ni kama solo basu baswani sanga yawa onga na sala kana masumu tuzo usute oui baswani sanga yi il fallait te ya bango te na kangi motema tokene ko kata pona facture moko tona kaka retara facture moko bakata courant mais anta courant go pesate ça c'est quel pays to comme le rôle d'esclave na mboka na biso moko mais to ba umbu c'est grave l'homme valable papa Vincent merci beaucoup vraiment merci beaucoup tout le monde qui vous a vraiment monté par rapport ya mboka ndenge tama ba kondi boyo ka rapper même temps ba ça nzambe bazoloba bino pe vous ala wana pona ko réaliser ba promesse de mino promettre rapper peuple de Dieu et rosa so le biboye kalezo le biboye amukamate siko échanger tout n'est comme amukwata amukwata mais président Félix ala mambo ala tazama wana nan ala mambo ala ba to kwata batawa ezapona opinion na bango te or maloba ya un président de la République est sacré président ça lokola nzambe ya mboka oui na kokanga batu te pona opinion na bango pona badiri na bango mais batu bakangama
Oui, belé. Ozomona. Oh, aner, ma question aner. Écoute, comme plus pire. C'est ça. L'enlèvement comme une mboka, l'arrestation arbitraire, ma belé. Président Félix. Baloba Kelo Zali chrétien. Maloba Mokonde Zalaka sacré. Alléluia. Soko lobby, il faut ça là. Soko salate est comme une beba. Il faut ba nerwane kangama. Bakasho wana. Et jouer un rôle in on a beaucoup. Nedi pété. Bunagana yango wana andere mona nakate. Service de soins de renseignement e mona nakate. Ale sala ngokuna. Baba to so minembo e mona nakate. Awa na ba Kongo awa. Oui. Ba makamo système ba niko leka kuna. Service de renseignement e zo mona nakate. Na nini? Na bandundu awa e moko yebi. Oui. Bato bakimiki maboka na bango. Bato bakufi banini makatile lo oyo vérité ya makambu. Akati bato ba mitu. Ezo yebana te. Makasi kaka pona koluka biso bato pambo oyo. To kondi kone msala banzala. Papa Vessa, vraiment, on va bien, vraiment, merci beaucoup, Papa Vessa, Nzambe, vraiment, c'est peli, PPP de Dieu, diaspora, partout dans le monde entier, vraiment, une intervention, on a vraiment vérité, Papa Vessa, Zama Pambolo, mais pour na, to comme na souka, mode de la fête, to lingape na souka, zara moi, toli, na bande comme soupe, bazaki pe laisser mouké, bazaki pe blessé mouké na maloba, mais moi, toli, on est ça là-bas, on peut bien, Papa Vessa. Merci avant presque à toli, na pesi nombote. Et pas ya ban langai fibo mon chauffeur nzamba pambola ye azapela très important na pesi mbote mingi pa ya barashi mona nangai mbote mingi pa ya babi mbote mingi pa ya Sephora Makela mbote mingi pa ya Plamedi Makela mbote mingi pa ya Belivin Makela artiste mbote mingi pa ya mwana nangai ya muke na linga mingi précieuse Makela Sakola nzamba pambola ye mbote mingi pa ya eska motema na ngai lalaka makibe mama bene nzamba pambola ye te mbote mingi na bokilo na ngai Marcelo Koloma Kusa nzamba zana ye na pamboli ser Chati na pamboli ser Rema na famille na bombo bimba sheri na nga na nini na Bakongo Benedict Mbanda mama bene nzamba pambola ye nete so na bosena ni ora pelengai nzamba pambola ye na pesi bana nga so fa de bereka bambote ebele famille na ngambo bimba bambote ebele oya poto sera déjà na sina tanga jaba kombo nzamba pambola bango so na boseno limbisa ser Miraesa na France na ba pambola ye ser Babi nzamba pambola yo ser Henriette nzamba pambola yo ser Andita Patricia nzamba pambola yo boleki tellement ebele nzambe azana bino pona nini toli asuka to sambla mingi pona mboka pe to bundela mboka makasi na mapinga na biso ba bengana ba Rwande nzamba pimela bomengo banani oyo nzamba pimela bomengo bakuku dendo nzamba pimela bomengo o sei kwani les injures combien mutu kuku dendo bon basaka banani omote basaka bango surtout forme moko milai makolo milai na fingite eza ndenge bazali eza injure pona mboka eza injure te mboka babundelaka yango banani nzamba pimela bomengo Rwande nzamba pimela bomengo banani nzamba pimela bomengo bakuku dendo nzamba pimela bomengo boko yeba boko suka pona Congo boko yeba boko kima maloba nanga suka ngo merci beaucoup Papa Vincent nzamba pambola yo pona tano o disposer ki pona ko édifier bana nzambe vraiment pesi yo merci beaucoup pe to komi presque na suka na pesi merci beaucoup na ndeko nyo surtout ozo ki temps ya ovanda depuis bande l'émission tu na suka asuki sango na pesi ser Margot Mbote Margot nzamba le kono pambola nzamba pambola bino nyo surtout na pesi isusu Papa Lievin frère mutema malamu na pesi papa geste asalaki vraiment toujours on a mutema toambia on mutema nzamba pambola ba wana bazaba enfant chéri oui na moi c'est maman Gigi nzamba pambola bino couple na bino vraiment nzamba mona bino na kanisiboza ba papa il dit bazaba enfant chéri wana mwana popi maman Nancy
Sœur Mati, ma papa, Anissé, tu sais, abino soit tabambote, des fois, Job Bolibanda en États-Unis, et puis, Sœur Sylvie Kigalou. Vraiment, enfant chéri. Merci beaucoup, enfant chéri, nous surtout, papa Vincent, évangéliste Eddy. Nabosani, Sœur Mimi Tomadouda. Oh! Ah, Sœur Mimi Tomadouda, enfant chéri, ma fille Limbisa. Nabosanio, Sœur Mimi Tomadouda, et puis, papa Yava, Nzamba Pambo la bang. Merci beaucoup, Nabino, surtout, tu comme presque dans ce émission, Nabiso. Toi Yabino, boza toujours branché dans ciel ouvert TV, boza zapete, bota la pe mpanzite, nzambe vraiment à cause de lokomo. Ce qui est sur maison milité à la prochaine émission bo ambassou pasteur Vincent, boza la édifier nzambe à pambo na bino. Vraiment, to bunda pe pona mboka, bola na message à pasteur Vincent, ata boza na musika, bole mate pona ko bundela mboka, to komi presque na suka, je sais Luanda, vraiment musale kola, na fait sibino merci beaucoup na bana nzambe, na baye de beka nous surtout beaucoup kima. Ciao. Ciel ouvert, lève la Nzambe mani loboko na tata esemwani likolo bana ciel ouvert.